Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Bonsoir, bonsoir la famille. Vidéo na biso ya motivation. Ndako na biso oyo ezali na plaza. Donc na Kinkole. Donc ndako na biso moko parmi bandako oyo toza nango na Kinkole. Donc isombama kala penza. Donc batu pe bavandaka na kati mais tozaka na motivation te osala bango toilette parce que bato batongaka boyebi toilette ya mokie ezalaka te kosala bapi perdi wana ekutaka makasi eza lokola kaka moto azosala ata mosusu clôture. Donc yango wana tobandaki koloba ke tobandaki kozelazela kaka bapriorité ezalaki baplace mosusu tomoni te bato baovanda wana baza bato ifo bazala na mwa toilette par rapport nde ezalaki ke bazalaki na mwa toilette moko ya kotimola bandako otimola ndako lelo botimoli koto etondi boke botimoli koto etondi. Donc ezalaki mabe mingi surtout mpona biso pe yango wana toyaki kodeside kosalela bandeko oyo bazovanda na katikati ya lopango oyo kosalela bango toilette. Kote wana courant esi kota, kote wana bamai esi koti. Donc bandako oyo tango tosombaka yango ezalaka zamba mais siko soko okei okomona bato basala misala koleka mama bijou baza ebele. Donc na avenue wana bandako ba 4 niveaux ezali mais tellement biso tolobaka ki mbangu nde pema malembe tokokoma toza pressé na mutu te. Donc ne fils que moi 50 moi 60 moi 70 ekotaka kuna na balocataire balobi tout fait nombre. Donc toza na biso pressé te un jour tokobulele yango mpona koya kosala mwa ndako moko ya malamu. Bientôt tozoya lisusu kobakisa mwa annexe moko na kati. Pour le moment toza na 3 locataires mpona balocataire bakoma 4. Donc nalingi bino mingi mutu nyonso tozalaka na ndako na yo na Nsele na Kinkole obeta yango kara mama bijou alobi 2025 sala quelque chose sala ta mwa clôture sala ta mwa bangar oyo tosalaka tobandaka ta na bangar ya manzanza beta ta mwa bangar na oyo ya manzanza bandako wana oyo tozosala na bangar ya manzanza lopango munene moto akoki kolue yango ata na mwa petit rien parce que tokoma koboya kovandisa bato lokola mutu akengela ndako il faut kovandisa mutu toujours lokola locataire un petit rien wana ata obanda kozwa yango te mais il faut kosalisa bango papier qui ovandi na ndako na nga lokola locataire parce que soko ovandisi ka bongo donc otie ka olobi kingelaka nga ndako en tout cas ke bandeko un jour akoki ko balukela yo. Tomoni mingi na mokili surtout na bamonza makambo ya baparcelle tomoni mingi. En tout cas nalingi bino mingi vraiment moi vidéo na biso ya mokie basaleli mama bijou yango oyo mpona kosala kolakisanga ke mwa toilette babandaki kotonga. Donc eza mwa 2 portes toilette douche mpona balocataire wana baza wana eza ba toilette kaka tolobaka en attendant quoi parce que un jour so bandako ya malamu esalami wana tosala pe ba toilette ya modèle ya malamu mais pour le moment evanda boye par rapport batimolaka ndako basala ba toilette soki ya mabele soki ndeni. Donc eza kobebisa lopango nalingi bino mingi puis mama bijou alobi totala eza kaka mpona komotive ndeko ozotala nga oza ta mosu na ndako na yo osundola mama bijou alobi lamuka sino bakoya koleka ndako na yo ekokoma ba longue histoire. Merci. Nga fana kini ya makambo te soki nayaki yango te mabeti
Yango mama, yango toza awa na ndako awa. Toza awa. Badali yango naza likolo nango. Naza likolo nango. Ok, ndiko. Na balo lango lupango mobimba mo. Piper yango yo. Bauta baboto log dog ezawa awa tozana yonso tosepelaka matoye kotala mama bijou tosepelaka mama bijou aza na baide ya malamu tosala makambo ya kitoko bato minene bazoya bapaya banini nyonso tu eza nango biso bakunda bazalaka te
toza kimia wakande bozomona eza pa mwa ya poto tika de tika mama bijou toyambaka bato ya minene ya jete epuis mama bijou atiki biso te atie esu boutique atie boutique nyonso koluka ezali ezala parfum ezala dedora ezala masanga nyonso ezali chez mama bijou chez mama bijou soko oyo okolala kitoko eza te climatisé courant wow nyonso ezali chez mama bijou otaka bato bauta bipai na bipai bayoretrouve pa mama bijou pa mama bijou kitoko wapi pa mama bijou mwa ezali mama bijou bayo sika eye na kati ya matonge auberge na biso ezali wana mpona baséjour na bino botala ndenge mama bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama bijou alobaka chambre ya pamba na biso toza na douche debout ya propre toza na lit ya 2 personnes toza na climatiseur tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba na kati ya appartement numéro 3 eza na TV eza na frigo eza climatisé eza vraiment propre makasi botala toilette nango appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6 appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5 botala cuisine na biso ndenge eza kitoko toza na ba chambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine toza na 2 chambres salon cuisine toza pe na ba chambre simple botala place tobongisi mpona koya kosala mwa repo bapaya koya kovanda botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée eza na $40 par jour soko koya kowumela mama bijou alobi kobanga te mama bijou asololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée mama bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama bijou abongiseli bino appartement na biso mama bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko mama bijou alobi toza na problème ya maite toza na problème ya courante toza na départ unique toza na groupe tema na yo appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien soki mpe okoya kowumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozorango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na irebu A37 te mama bijou alobi solution eza epa na biso ya boye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge mama bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa dodora na yo na poto okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso mama bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te mama bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na irebu A37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala mama bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age mama bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na irebu A37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na irebu A37 mama bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosana dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na irebu A37 okoki kobosana na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama bijou atie tina ba chargeur mpona kocharger telefone mama bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosana eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko oza na posa kosala mutu kado yo oza na yo na poto contacte mama bijou